Mbote na bino bonso bozuli baku ya kolanda biso na Congo France Télévision à travers cette émission CF Débat. CF Débat est une émission moko. Il y a des débats candidats si on s'occupe pas de la politique s'occupera de nous. Vraiment, l'issue du colo à l'issue pambate la politique et signer le côté la bango misu pour bangonde bazo kamba penza et le Congo démocratique. Et bon, ce côté misu mopandi et c'est comme si un mboka mo ko bunga pour bango pende basimbi masano yango. Et bon, on zanga mon côté na plateau nazana na maître avocat Cordon Kidiombo oyazali sectionnaire, il y a décidé ma tête, na penza pour remettre la pendule à l'air comme on le dit. Si j'ai actualité Fariza, Nungu entre Nouvel Élan et puis décidé à Martin Fayoulou Madidi. Et puis si j'ai monsieur Kolanda Simama, si j'ai Fariza, on a tolingato yeba, qu'est-ce qui se passe entre Adolphe Mozito et Martin Fayoulou au babenga maka, bampangi ndenge balobaka. En tout cas, ba batela bango motema, ceux qui vont bamoni bango lelo, baza ensemble été bango ba koyebisa bango nini. Raison ya si j'ai Walande Salibiso Toyamba, maître Arnaud de Kidiombo. Bonjour maître. Bonjour madame journaliste. Bonio. Oui, Kimi Ezali, nzoto eza makasi. Kaka moi regret mokie na justice ya mboka na biso hier tozalaki dessus na ndekolik Molopo. Il y a décidé bakangi na ANR ça fait 6 mois et puis ba transféré na parquet général ya Gombe. Tozo samba lelo devant trépé Gombe alors que ya vandi na Lemba. Bakanga qui est na Ngaba et puis ba fait bazo poursuivre à commettre en Ngaba. Donc to solliciter compétence territoriale, il y a incompétence, il y a tribunal, mais justice n'a biso les autres à 2 poids 2 mesures. Mais nul n'est au-dessus de la loi, ceux qui est à commettre des lits, comme bien même Kazana, quand on a moins de carrousel l'arrêter, bon, bakangi kapamba, bon, il n'a rien fait. Non, le principe est que Moutoufa Bassambi, c'est un juge naturel, na article 19 de la Constitution, na biso lobby. Et alors, juge naturel, na yo ezali, et si kayo vandaka, to et si ko commettre qui infraction. On ezali ba technique et procédure, donc ils sont censés à la respecter. Alors, mibeko, même s'il faut pas s'ambisser mais la procédure est sur forme il y a justice pour se rendre il faut la respecter. Mibeko il faut la respecter facha lobby aux état de droit. Je suis sûr et certain que ba kambaka justice et sengeli penza ba tia yango na misala tous en état de droit moto nyonso ba respecter ba droit na ye. Papa toujours continuer débat boni basangwa Martin Fayoulou Nouvel Élan na décidé qu'est-ce qui ne va pas au juste bango bato babengama bapangi en tout cas bato basoutenaka bango bato bazaka simana bango bazo comprendre qu'est-ce qui se passe à nos politiques nini problème nini za na ba politique na biso. Oui, en tout cas merci pour na maloba opesinga ndeko Noela Bolumbu et nazali na sengo mingi ya kozwa occasion oyo opesinga ya ko éclairer opinion. D'abord na pesi mbote na musika na tata mokonzi ekolo Martin Fayoulou mbote na CG professeur Devos Kitoko bisika bozo landangai mbote na tata mokonzi ekolo Félix nani Félix Antoine Tshisekedi Martin Fayoulou mbote na yo le président élu. Alors vraiment merci mingi mbote pe na ba congolais nyonso o bazo kolanda chaîne na biso ya télévision bazo landa biso. Alors biso na décidé tozana likambo mon côté na Nouvel Élan ya premier ministre Adolphe Mozito. Et il fut le premier ministre, sous-premier ministre. Oui, premier ministre honoraire, merci. Il y a Mozito Adolphe. Tozali vraiment en accord. Ndeko Blanchard Longomba, bazali en accord na CG Devos Kitoko. D'ailleurs, basali conférence de presse. Yomoko Landa Kindenge Ndeko Mozito, le premier ministre honoraire Ndenge Alobaki. Donc, a clarifié même opinion. Il y a Naitando-Ike Alekaki récemment. En tout cas, ils ont coexisté conflit mon côté entre Bisso. Seulement que nous souligné que Bisso na lamuka est lieu le plus approprié ici car démocratie s'exprimera vraiment dans ndenge sengeli puisque Bisso na kati ya lamuka diversité à opinion ezalaka mais harmonie et si la toujours nako c'est consolidé. Alors Nouvel Élan a joué qui engagement na depuis le début il y a lutte oyo to simama ponami ya hold up électoral ya Moibi oui c'est na décembre 2018 simanango Nouvel Élan a joué qui mokano lobby
ba force nyonso acquise politique et sociale acquise au changement yé à participer na kati pona ko telemela mabe et puis ko memamboka na changement. Mais to monika boy bloc patriotique c'est que malobana ezaki à lokuta. Oui, toyoki a boy bloc patriotique et ya on a lobby diversité d'opinion ils ont raté. Bon, toyebi que tous en la démocratie. Toko boy la papa na bisote Adolphe Mozito ils ont droit naie ils ont droit à un nouvel élan et à parti politique wana mais néanmoins n'a qu'à rappeler opinion que nouvel élan a qui engagement et à soutenir la force politique et sociale acquise au changement alors que bloc patriotique mais a changé mais a changé a qui mokano mais a changé non aza toujours nanzela a changement peut-être que aponi nae koza nakati ya changement ya bloc patriotique était mais nakati ya la muka azali parce que la muka peut ezali plateforme ya lutte pour un changement. Mais aux hommes on a été que Kobo elle a déjà bloc patriotique. Lobi peto la muka na tongo nouvelle élan le mot na kati la muka. En tout cas vraiment na évité loba ezala ndoto na kozala optimiste en tout cas naza pessimiste te na ebi que les hommes politiques changent aussi. Oui, mais ma cambunion sur la politique, batang rango kaka na lecture ya ba acte ya ba situation. En situation oyo ya ndenge zo tambola na kati ya lamuka na harmonie ezo tambola kati ya ba konzi. Organisation za na lamuka, je ne pense pas que ezali possible te. Na kati mo baté papa au lobby harmonie ezo tambola entre ba konzi. Veut dire ba konzi so ki to moni bango, c'est le président Martin Fayulu et puis Papa Adolphe Mozito. Papa, ma ipeninga na kapamba te. Vous assurez certain qu'il n'y a rien. Ce qui vous met le koza quitté. Bon nungu et kusalama pourquoi? En tout cas, nungu ezali yango yokaki tata mokonzi Martin Fayulu alobaki il y a na sortie médiatique à salaki l'autre fois au Yaliboso. En tout cas, alobaki na bandeko ba journaliste bolanda bilobela te bo zwata on a bino te bino bande aux journalistes ya kozwaka ko alimentaka o non o ya salaki boye o azongisa ki boye to se concentrer na makambo ya kolo na biso Congo o nyonso azali ko lutter pour nekolo na biso Congo to encourager o ba o nyonso bazo lutter pour na o sangana pour nekolo na biso Congo to encourager bango et non to diviser bango donc ce qui mutu o azali na bolole na ye na kati ya lolenge na ya kolandela makambo ekolo bokipe te botika ye en tout cas et harmonie ezali eloko moko ezali te ne vous en faites pas il n'y a rien et il n'y aura rien il n'y a rien et il n'y aura rien waneza malobaya mettre notre Kidiombo yangonga pe na reposer sous question bon mokolo tokomona ke oyo lobieza yango te que situation changer quel message européen sali sous lobanini. Oui, na lobby tout peut arriver au lobby, hein, tout peut arriver. Tout peut arriver bien sûr. En tout cas, na lobby awa ke ba temps et ba signe et temps amara ba signe. Ma événement nyonso mokili tango esale maka et yebanaka na ba signe. Alors ba signe o eza sikoyo na kati ya lamuka ezo l'accepter que changer bokabwani moko ezali. Tout monaki récemment bomonaki Nabilili premier ministre Moussousou yakala honoraire Matata Ponyo ayaki kotala asali parti na ye hein LDJ je pense ayaki kotala tata mokonzi na Faden House kuna na résidence na ye Martin Fayulu ayaki ko pese ba civilité en tout cas ba dessous de cartes ezali hein toza ba homme d'état tokoya ko révéler ba stratégie nyoso awate mais il faut koyeba ke tango ayaki wana c'est par conviction bolanda ki ye moko na déclaration na ye alobaki na déclaration na ye amonite moto a remplacer mokonzi na ya opposition na mboka na biso awa lelo ezali Martin Fayulu mutazo ecarné yango leadership wana alors lokwa ya sali parti na opposition aye na kati ya lamuka au lieu que lamuka ait régressé mais lamuka a continué na lamuka te to sali alliance te mais il est venu visiter déjà les portes-étendards, il y a la mouka. Et bien vous fondez les portes. Les candidats communs, il y a la mouka. Et bien vous fondez les portes. Tu fondez les portes. Pour le malobagno c'est le bama na sima vous fondez les portes. Ils ont ouvert na Congolais nyonso o yazali na posa ya changement. Na école na biso. Même souverain premier azoli na kombo na porte eza polele. Ata nzambe yo za nani yo mama.
soki nzambe na mokili oyo akelaki biso alimbisaka ba masumu bato babomaka bato bongo yo oza nani tolobi te ke tokozwa bato wana oyo basalaki mbeba na mikolo eleki totia bango su liboso lelo bakamba biso to bazwa mwa eteni moko ya responsabilité lisusu na ekolo na biso mais kasi soki baza na eloko moko soki baza na conscience moko oyo balingi balakisa na opinion que tolingi quand même to se faire pardonner tika biso pe toye to participer na changement oyo biso to pesa kite mais tolingi to participer to kotia bango na mulongo na sima balanda biso ndeko maître wana lingo loba ete même bato nyonso o lobi to finga ki ba geraki mabe bato nyonso o to bokela ki mabanga ba geraki mabe ce qui eza pona ko sangana po ete président Martin Fayulu azwa bokondi boko sangana bango soki moto asali masumu na liloba ya Bible lobi ngai Yesu Masiya na yaki pona bato malamu te na yaki nde pona bato mabe Martin Fayulu ayaki pona changement yekolo na biso Congo c'est-à-dire ko laver mabe nyonso eza na Congo sur le plan à niveau ya peuple ba pasi nyonso peuple aza ko subir ko ya ko apporter ba solution et ba solution wana ezali na ba niveau nyonso ba niveau diplomatique ezali ba niveau politique interne externe ezali ba niveau social ils ont ba niveau nyonso nga na tunyoka motuna na lobby boye bato basalaki mabe lobby bato yo oyebi ke basalaki mabe bato peuple abokelaki mabanga soki lelo ba décider ba ya pour Martin Fayulu azwa bokonzi na comprendre question na bango na comprendre motuna na yo malamu ya yebisi yo bato wana bazali lokwa bato masumu o Yesu ayaki akotika bango te bakufa babwaka manali felo mais akolave bango azo jouer rôle à Jésus na politique. Oui, Martin Fayulu lelo na Congo azo incarner sauvetage ya ba congolais. Aujourd'hui, nul ne peut l'ignorer. Aujourd'hui, l'incarnation du changement au Congo, c'est Martin Fayulu. C'est un stratège. Tobengi aigle. Azo mona musika aza na 62% ya confiance ya ba congolais au ba pesa ki parce que bandimela ki na expérience politique aza nango bandimaki que makanisi na ye et ko mema changement na Congo. C'est pourquoi peuple aza na confiance ya makanisi wana ceux qui Martin Fayulu atie makanisi wana na œuvre pour na changer Congo. Je pense pas que congolais moko roboya de pes mabe pour sangana ki na président honoraire président Joseph Kabila. Bon, les lorsqu'on se bino bosangani nae boza ko mimo nteke bino pe bomi jugé mabe. Mais est-ce que moyen c'est ça qui a ko ma batouana qui changement ça la Martin Fayulu est-ce qu'il faut ka ko sangana bango les sus. Bon nteke bozonga ka nyelo moko oyo bo lobi bo finga ki batoi de pes. D'accord. Oui, ko sangana oui, nazo ko ebate ko nuancer un peu bolinga la eza moi. Donc bloc kaka tozo ba bloc wana, objectif eza moko bloc wana. L'objectif oyebi bloc patriotique tina nango ezali, toza ko lutter to telemela baye oyo bazwaki pouvoir na makasi. Article 63 la constitution abiso epesi biso droit wana. Mais ezali bloc oyo to sangani te pona to kende ensemble na ba élection. Qu'on gagner l'élection ensemble. Ce n'est pas pour la lutte électorale, mais c'est pour la lutte pour les changements. C'est-à-dire que tout même biso nyonso mboka na biso na mibeko moko o ezali confortable o ko permettre ko sécuriser l'élection à malamu na mboka na biso. C'est l'objectif ya nini wana ezali bobandi penza nanzela ya ba action et puis bobandi penza boza assurer certain que bateau le bamma qui changement te les lois à travers Martin Fayulu soit tambol na bango ba même changement mais ce qui ba même changement te mais peuple eko vomir bango et bango d'ailleurs pour votre information ils n'ont pas une responsabilité il y en a outi koloba et puis nazo ko répéter que bango bakotia bango liboso te bakozana mulongo Martin Fayulu tata mokonzi awala liboso po amema changement bango baye oyo bazali wana bazali les bienvenus portes eza ouvert na batu nyonso to sanga na bango na nute pona to kende na kokamba le lobby ekolo na biso oyo mais soki lobby moko amoni te ngai na moni esika oyo ngai na okende ko laver masumu na ngai yango wana aponi église ya décidé aponi esika malamu to ko laver et puis
participer na changement mais aroza na mulongo aroza liboso te parce que demain alakisaki déjà que a faillir après kozala susu tokoi susu oza sûr que bato basi misolo mingi baoza na mulongo baoza na sima. En tout cas balinga te peuple ndé ako décider. Peuple ndé ako décider. Oui. Élection 2023 to yebite to loba décider azako se préparer ndenge nini. Oui. Bobimi libanda réforme bobimi problème yon le décider azako se préparer ndenge nini pour l'élection 2023. Merci. Comment il se prépare? Merci madame Noëlla. Na ko informer d'abord opinion o eza kolanda biso lelo na télévision que ndenge tozali a biso décider tozaka déjà préparé pour l'élection. To vanda te to kanga maboko contrairement na ba misusu bazokenda ba nyungu biso au-delà ya ba tractation politique et diplomatique tozali pe déjà non toza déjà prêt. Réconciliation ya ba Katangé wana Joseph Kabila na Moïse Katumbi, ça ne vous fait pas peur? Non, ils ont un impact c'était. Ils ont un impact c'était. Ils ont un impact c'était. Bon, bazaba na mboka, bazaba na Congo, basali réconciliation wana biso yebikeza réconciliation sociale, ezali bana katanga nyonso basangani réconciliation culturelle et sociale. Mais les politiciens bazali pe bato a population n'est-ce pas bako pe kozala pe sika wana mais ezali réconciliation à parti politique moro mi balé misa tout ya katanga mezali ya ba congolais nyonso baza ba katangé. Mais na koyoka okoloba c'est comme si oya bango yo lobi wana nde eza impact te mais yango na rappelé yo que ezali lisanga kutu ya bango te bango peut-être tamso ba yo profiter d'occasion wana mais sinon eza affaire à ba congolais. Forum wana. C'est la réconciliation des Katangais congolais. Et des grandes têtes wana Moïse Katumbi na. Oui, baza batu ko ignorer bango te baza quand même baza na histoire ya Congo na biso mais ça nous fait pas peur. Ça va nous faire peur en quoi? Parce que mais peuple o azolanda biso aza du pété. Biso to kobanga te po to banga nanu te bandaka. Mais le fait déjà bozo sangana na ye c'est que bozo banga bido mombo sali loko te. Tata Mokonzi Martin Fayulu. Tata Mokonzi. Azwaki 62%, je rappelle encore. Peuple Azar lelo bomoni même akenaki na Boende, akena Lisala, akeyi na Mbandaka, partout Azar Otambola, akena Kenge, impact na impact. Azar bien akeyi. Azoti kaka na posa. Bango bazwaki 62% wana te, biso to banga bango na nini. Biso to zali na gros poisson. Lelo aza gros poisson. Biso décidé, toza déjà prêt, toza robongama toza l'implantation à Makasi à partir na biso na terrain. Partout na ville à Kinshasa, tozali dans toutes les communes na ba section nyonso lokola ngai oya bino naza na section ya Matete. Origine na ngai. Malgré ba nungu ya nouvelle elana décidé en tout cas bazaka uni. Le président Martin Fayulu na Moïse na Mozito bazaka ya kosangana donc c'est ça bazotambola kaka bazaka na harmonie na bango bazana harmonie na bango en tout cas na martelé lisusu sur ça oui batu nyonso bazana na bango kimia bandeko nyonso nouvelle élan bandeko nyonso décidé bazali ensemble décidé ezali parti national décidé na uti kotanga awa boende ezali mboka bapangi te. Bon, parti national pété Zala. Parti national pété Zala. Bon, na évité mais biso SID, je parle ici de l'SID. Naza na mandat ya ba parti nyonso te pour rolobela wa mais au moins ya biso parti SID na rolobela national. Les national, les alliés dans tous les provinces ya RDC. Donc tous allez partout implantés. Mais par notre Kidiombo. Oui. Vas-y. Tous na député national na biso na ville à Goma. Abima ya SID Jean-Baptiste Kasekwa. C'est un député national. Mais SID, ils ont député à SID. Pourquoi ne pas accepter que SID a parti national? Aouti wapina Goma. Donc c'est que na Goma qu'on a tous implanté, tous en membres, tous en parti na biso, tous en structure na biso. Et tous ali na. Et IDPS ou azala 32 ans, azala 30, azala parti sali 32 ans pour avoir bazobukundu. Je suis sûr que ça azala implanté partout. Bon, nayebi nazo maîtriser en tout cas partie na bango te fonctionnement nango. Je suis désolé, mais toyebi que SID quand même IDP c'est un grand parti et bandi le lot est parti à Kala et y a papa Etienne Tshisekedi mais en tout cas IDP so biso toyebaki ezaki IDP il y a papa Etienne Tshisekedi. Heureuse mémoire. Ouais lelo en tout cas ezako
teta bana et comme parti ya bana munoko moko ya mboka parti ya famille moko boye et tout ça moni yo mo ozomona makambo yo sa manakati bon moi je vois rien na Rolexa bina tango mingi te kolobela bango mais faut ba que le 15 na matete matinée politique à munene et selemaki ya SID et bana matete bazalaki ebele wana pona ko na mai nombre 53D kuna na siège na biso et nazo senga na bango mois prochain na dernier dimanche ya mois prochain avant le 30 juin toko zala sou na matinée mususu côté alokele tout ça a déjà tourné munene ba matinée politique na kati ya matete pona ko implanter parti na biso et puis ko éveiller un peu opinion ya population pour bayeba ko sala choix malamu pour hold up électoral à 2023 to barrer route nango et congrès na biso à parti ezo salema na Kisangani mois prochain du 27 au 30. Et le quoi bozo c'est la belle élection. Pourquoi pas rester calme? Ko bima bima ndela nyoso pourquoi? Mais biso tozali parti politique. Biso parti politique nyoso et se respectaka et salema pona ko conquérir pouvoir. Mama, yo oza ko lukandunda. Ozo lukama tembele so yoza par exemple parents pour boyebi que vous avez 60% à voix na bino donc tu as cette fois-ci ceux qui vous en a 74 ceux qui 75 non nous devons mais restez toujours calme mais attendez les élections non madame ça ne se passe pas comme ça la politique c'est la visibilité la politique c'est le terrain alors à chaque fois bana bazo bota mana Congo batu bazo kufa. Alors il faut tous membres à Sika. Il faut adhésion à Sika. Et c'est alors il faut peut-être implanter milliers mususu changement tout ça il faut multiplier un peu la structure nabiso n'engezo évoluer il faut revoir la stratégie. Donc, à chaque fois nous devons toujours veiller au fonctionnement et à l'organisation et à partir nabiso na terrain. C'est pourquoi il faut surveiller toujours implantation, adhésion à membres et tout ça. En tout cas na sengi na population jeune. Il y a RDC. Comme ça, la politique dans le quartier, au télémarana coin, au bétar lisolo à Fayolu. Ce qui nous a ici, qu'un bureau à SID Zali. S'adhérer à SID, c'est $1 et une photo passeport. Au côté na SID, au moins là, au moins na mboka na RDC pour le baoza congolais, au lobate dans mon robot. Il faut l'accès carte d'identité au passeport. Il y a un des autres l'attachement na yo na mboka wana. Acte de naissance et tout ça. Donc ils ont carte et SID. Au commis membre, aux autres participants à la réunion, aux autres babisiki ezali et tout ça dans un parti politique né okoye kolandeni bakambaka mboka. Maître Adon Kidiombo, tu l'as dit avec attention, bandeko, kaka ndenge maître lobino babo sala politique quand on a ben bandedi, quand on s'occupe de la politique, quand on s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. Donc il est temps de s'occuper de la politique parce que homme politique ne baza ko kamba mboka. Donc so tali bango li souté mboko ko limo po baza vraiment mabe mingi. Baza mo malamu ke mais baza vraiment mabe mingi. Ndeko oza congolais, jeune congolais Zana au milieu du village. Bozo reproché nini na gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi. Et le revenu aux hommes mabe. Zala au milieu du village, ko zala opposante, tala vraiment. Qu'est-ce que bo reproché na Félix Antoine Tshisekedi nini et puis bo beteli maboko côté nini. Qu'est-ce qu'il a fait de bien et qu'est-ce qu'il a fait du mal? Oui, merci en tout cas Madame Noëlla Namutuna na yo pesinga otuninga olobi toyeba tokolobani ni gouvernement na biso les bons ezanini les mauvais ezanini. En tout cas na kotala kaka ndenge makambo ezoko tambola d'abord na rappeler opinion que musala ya gouvernement ezali exécutif eza pouvoir exécutif ezali organe o ezali ko censé ko tambusa chaque jour au quotidien il y a congolais ko gérer mboka ko gérer mabele na biso ekolo ko gérer misolo to ba bien na biso ya ekolo ko gérer pe population o eza na kati ya ekolo botot keneno na mabele. Est-ce que mabele na oui mabele na biso est-ce que ezali assez protégé eza assez sécurisé donc côté on a déjà côté est zéro sécurité mon boulot état de siège basali mais production ezate yo mo ozomona o ezo selema na sécurité vous avez donné 0 après oui alors population est-ce que azolia malam balobaki 0 trou
balabala ekozala na zéro trou. Mais awa ba projet nyonso bazo sala ka ba collaborateur bazo liambongo ba procès ezo se multiplier ba tongo pe ba OK ba procès bazo bima na bango justice eza nango ya malamu te. Bon économie population babaki ba Saint-Charles toro mais ngana zo mituna fleuve Congo elonge ville à Kinshasa mobimba bambisi bazo vieillir ceux qui bazo qui ata ba investisseur ba faciliter ba on a ba taxe na ba impôt ba nini tout ça ba s'implanter pendant une certaine quelques années pour na ba laisser sa population à Kinshasa même ya Congo pourquoi pas to bimisa on ti banda mbisi ya fresh na kati ya Kinshasa. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi IDPS a géré mboka bien te. En tout cas sur 10 au PC combien? Bilan est très négatif. Sur 10. En tout cas azana 99% ya échec. 1% n'a pas essayé parce que tout ça quand même que vivre toujours la muka toujours mon pépé. Posa moté à ma bé question souka ndeko mettre à ma bé ça sincérité politique. 9 en tout cas sur 10 ce sont ça penza président Fachi 1. Bon, on est allé opinion nanga dans des places. Bon ba fonctionnaire et mati tout le monde a un diplôme d'état, il fallait $20 de l'eau, comment on a gratuit. Oui, ce qui est une émission sociale. Tout le sujet politique. Déjà dans 9 points. Sujet au gouvernement. Question à Souka, Yosa jeune, Osa derrière Martin Fayulu. Et si est arrivé que Martin Fayulu a eu beaucoup condité, quel serait l'avenir de l'ECD? Oui. Pour mandat il y a liboso déjà tout moni azaki na maponami azuité. Deuxième mandat yango ce qui est arrivé à zuité, yo étant que jeune, avenir yesi dozo monde au monde on ndengeni autant on a lisuni. Oui, merci pour la question. D'abord salaire ya fonctionnaire ya l'état ezali ko to permettre fonctionnaire te attendre ba matisi yango. Tetoleki déjà on est so PC et so PC 0%. Oui, Martin Fayulu lelo ce qui a eu beaucoup condité, lelo toke na pouvoir te peuple aponier te oyo naza nango penda kutu ko envisager te mais to yebi que ba éventualité nyonso ezalaka surtout na muyibi élection oyo kozalaka awa na Congo bien que tozo lutter na yango toza na espoir en tout cas changement ekoya ba c'est que boyebi que ce que boyeba ke ba miyibi élection ba yibara met bobima na nzela te mais nyonso c'est ça la maté boyebi ke élection ezalaka pe mais c'est pourquoi nous luttons pour un changement demain makambo wana ezala eselema normalement sans pour autant même batu ba bundelango bitumba. Alors ce qui le loyo biso tokeye biso toza parti politique to bundaka la poto zo pouvoir wana ce qui to zuité ndenge toza siko toke na opposition en tout cas to lokola kaka ndenge siko ndenge toza ko exercer pouvoir te lelo toza ko sala ba voies et moyens pour to continuer toujours lutter to kene toujours na ko zo pouvoir et puis toza pe ko telemela muyibi ya élection ya lukuta lelo biso toza na résistance hein. Demain, on serait dans l'opposition, ce qui y a solo élection, ma ponamia solo, résultat à solo et pesamilaki. Mais le lot, on a résistance parce que nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous ne reconnaissons pas les pouvoirs en place parce que pouvoir oyo. Pouvoir est ami. Toujours na liberté, la constitution et le PCBISO liberté à opinion. Liberté, il y a qu'à penser. Opinion na biso ezali que légitimité ezate na gouvernement oyo. Légitimité ezalité na ba institution nyonso ezana na RDC. Turobo santé que même UDPS yemoko le lendemain à l'élection à lobaki que kuna parlement etondi na ba député oyo FCC a fabriqué a nommé pour la majorité moko boye pour na cause moko partisane. Hein? Kaka ye majorité ngo lelo ye mutazu ba député ngo ba komi ko utiliser ba créer majorité bon. On ne sait pas c'est comment ça s'est fait. Votre mot de la fin totikal na miti. Oui, mon nga ya suka ezalité na ko senga na papa na biso baati lokwebo na papa na biso ya Sénat ya Assemblée nationale Mboso vraiment ba laksa biso preuve ya maturité politique batika ba épargner biso na ko exposer ba question ya l'état na place publique ba baza ba homme d'état article 158 ya constitution na biso ya Congo na alinéa nango 1 ya elobi boye hein constitution ya 18 février 2006 tel que révisé elobi que 3 juges parmi les juges 9 il y a cour constitutionnelle misatu bako utana parlement réuni en congrès et ça que au Sénat to assemblée ndaza na privilège à répondre 3 juges bako sangana en congrès ba poni mais
tout le monde qui va prédécesseur na bango batika la session va filmer ou ben minako et vous êtes avocat, parlant de la constitution entre M. Mbosso na Bati, qui a tort, qui a raison? Entre bango mibale naza tort, naza raison. Bon, bakozala na tort ndenge nini, bakozala na raison ndenge nini. Bango mibale baza na tort po bako wele loko wana te. Il faut bazala en harmonie. Pour les congrès sangisi ba institution à bango mibale, parlement réuni en congrès. Donc opinion on a fait bima, eza opinion moko ya parlement. Eza opinion ya nani tout ça te. Maître Arnaud Kidiombo, osala candidat député. Na osala candidat député provincial pour la circonscription ya commune ya Matete na 2023. Peuple ya Matete eza olandanga peuple ya Kinshasa na besoin topé sapé maele oyo na œuvrer dans l'Assemblée provinciale na Kinshasa pour na remettre changement pour na to vivre sous makambo to vivre le loté. Mbote na ba ndeko nyonso ya SID ya Matete Gelor Sindani, bienvenue Mwanandombe Joël Kalefa, bandeko nyonso Chanceur Isangi, ba membre nyonso ya SID Serge Welo, Trésor Enanga, boze belé en tout cas mbote na bino nyonso. Nous combattons les anti-valeurs et nous soutenons les valeurs. Merci pour poser mon ya ba valeur Yamboka et bonne chance pour que la candidat député aux Elenge ba o bazala kanayo na ba initiative na ba pesa o pe chance to za na makanisi to ko ba pesa yo pe chance. To comme na suka ya débat na merci pe na chaîne na biso ya Mbibiso. Congo France Télévision. Congo France Télévision. To comme na suka to komi déjà na suka ya émission na biso chef de débat to yamba ki pona bino ndeko Arnaud Kidiombo o azali maître avocat azali pe sectionnaire ya SID Matete SID o ezali parti cher ya Martin Fayulu Madidi et tant dans le bel qui ba Valère na remercier pe Valère moko il s'appelle le président Nicolas Mbosso, président il y a 3e voix, vice-président il y a CRD Convention pour la République pour la démocratie et puis Jacques Ndonda l'assistant du chef. Je vous remercie beaucoup Eli Mukulu de tous les temps et puis je remercie papa Gilles Oaza Pembeni ya Chikoko tolobeli a makambu ya 0 trou na Kinshasa. En tout cas papa Gilles guerrier Kinois yebisa papa Chikoko, on attend de lui le meilleur. Donc on attend de lui le meilleur et puis on a remercié équipe Mobimba ya Seft Télévision Banana DG Tinasé et vous nos téléspectateurs qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous sur la même chaîne, même heure. Merci beaucoup.